Voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi à chaîne Abisso du Congo TV na balandi nyonso ya ma émission Ezui. Merci Nabino parce que vous payez biso confiance. Bozela kaboyo kanini ya sika oyo toye la kabino mikolonio sotango nyonso tozala la liboso na bino. Merci Nabino parce que vous payez biso temps kokota bandako na bino na ba smartphone na bino. Pour na muto izali sika na chaîne oyo ko bossa na tena ko s'abonner ko bossa na tena ko aimer pe ko partager sango etikala et pas na mon côté. Merci beaucoup na Maman Océan oyo azali bongo na moi mikakatano na njoto ko ba problème na ebete nzamba ko sunga. Merci l'équipe technique Mobimba oyo ya accompagner biso tout côté to sala musala kitoko elongo na bangonde tozwaka makasi to pe opportunité ya kobima na bandako na bino na baetando ike na bino na ba smartphone na bino. Merci na bino lelo na soki na liboso na bino na za minutes ebele tazalika au moins na 15 minutes oyo équipe rédactionnelle to réalisateur apesinga ezalika 15 minutes pona ko pesa bino moi masolo muke par rapport ya baeko toyoki ya disparition. Il y a ancien ministre, ex-ministre et transport, honorable Chéribin Okende Oyo, Aibongo Botika Biso Mokole, jeudi matin 13 juillet 2023. Oh, Tiki Biso vraiment. Donc, ça lui passe le Lobela. Moi, les Cambouana, mon Kieka Kabongo. Après avoir récolté l'information, les sous-sous, nous avons ensuite les pour te payer ça bien sur ma sang où ils allaient fiable pour ils allaient sûr parce que pendant bizarre ezui et l'obéla marambo ils allaient sûr pesa eza réel pesa eza réalité. Donc c'est un peu ça. Torobanda na disparition il y a ex-ministre et transport Chéribin honorable député national Chéribin Okende o tiki biso déjà parce que corona a déjà évacué place les analyses et alaki na mutu kana jeep na vers avenue poids lourd non pas vraiment avenue mais prince poids lourd au bani bana gare centrale qui no kende pour matete bakote ke niveau ya parlement wana nde bakuti mutu ka etelemi ba ko tala na kati bakuti mutakufi na kolandela ba hôtel Bozali ex ministre ya transport honorable député national Chéribin Okende Aibongo Kozala assassiné pe Njote Mbezaki na makila. Donc vous avez des informations tout na tongo ya jeudi 13 juillet 2023 netoki basango ne sali passé mais ezui et bomba raté. Selon ma source d'information toyoki bongo ancien ministre député national o Tikibiso honorable Chéribin Okende azalaki bongo kidnappé to enlevé mokolo ya mercredi soir liboso ya cour constitutionnelle to yebite balevaki epa ya banani mais il paraît eza ba norme en uniforme donc en uniforme voilà. Donc ba homme bazali en temps ba uniforme tout le monde déjà bambila o mingi ba kino benga bambila donc ba soda quoi ndé moto selon ma source d'information bi azaki a lever le bossako constitutionnel depuis lobby place akendaki et bana quitté na tongo jeudi ba ko retrouver corps. Il y a ancien ministre et transport chez honorable député Chéribin Okende na kati ya jeep azabongo ya kokufa. Tout ba eloko ni ne salami entre ba 0 wana ko banda enlèvement na de 20h selon ma information selon ma source de 20h 21h tiko koma na ba 7h 8h il y a jeudi matin il y a jeudi et le connu ne salami pe ceux qui ont enlevé ba enlevé pour na nini ba kangi pour na nini yango tozomituuna kinosiko
Mais en attendant, corps, il y a Mouei, il y a ancien ministre des Transports, il y a Bongo, la mort, il y a hôpital général, dans l'hôpital cinquantenaire, place corps, on a ici bon Kozouama, déjà j'ai dit, donc, Azali Dawa la mort, donc, corps, ils allaient retrouver sans vie, le poteau, donc, sans vie, donc, il y a recouvre. Azali sous-souté, désormais, tout le monde a les sous-sous. Ancien premier ministre des Transports, donc ancien vice-ministre des Transports, honorable député national chez vous, tout le monde a suscité, avec bon déjà la mort. Suite à l'enlèvement de Salamaki, mercredi soir, Penatongo est jeudi. Parce que bon beaucoup d'accord na carte jeep na ye, il y a beaucoup fois chemise et après na makila, na habité ceux qui ba photo nezali mais biso pour l'accès ba photo ya bongo ezalaka un peu vraiment sensible pour na bayo balandaka biso deux ba tu ebele balandaka biso ba tu es malade ba tu ba ya tension ba maman ba papa bana pour te passer information na catégorie nyonso po ezali musala na biso o to lingi o to mesana to o to lingi makasi ya ko sala ya ko informer bino donc et ça vraiment pas si mes sincères condoléances na famille biologique, il y a ancien ministre des Transports, député national, Chéribon Kende, ma condoléance Nabino. Selon ma source d'information, il paraît, moi, nanaye moko ya mwasi, a éclairé l'opinion, nakolo baike, papa naye wazali bon ancien ministre des Transports na biso ya République démocratique qu'on a gouvernement sama a biso da mo na ekalobi na komi ko sentir loko la na ensemble balinga li société donc voilà c'est là bas sur d'information fillette na eto fille na moko asi bon ko éclairer opinion donc c'est un peu ça. Donc seulement pas si mingi ko dia oloba vraiment les alités donc tout ça na deuil national ko kufisa un ministre donc un ministre honoraire donc na peine pouvoir ya Fachi Beton o ezali bongo ya eza bongo ya état de droit koyoka ke ministre moko akufa pe akufa liwa moko oyo ezali vraiment donc na koyokoloba na ebiti na moni na koyokoloba deuxièmement oyo ezali loko ya sabotage pour aza d'abord ex-ministre donc il paraît fois dans la sénateur à vie aza pe d'abord député national si j'ai l'ensemble na parlement est-ce que akoki kotambola ye moko sans garde na volant ye moko akumba yango tozomi tuna ba question. Il y a aussi la justice. Font la mise. Il faut enquête sévère. Et pas un nyonso. Pour nous voyer baliwa na utiwa. Pour te dire et que bimaka ke gouvernement en place et comme bon pas Fachi Beton. Moto baza derrière makambo mais pour ezala yango te pour lo mabongo te il faut bino ba service union sur la sécurité ANER agence nationale de renseignement ANER so na bengi ANER parce que na bika bino baza makasa compter ba sac ya bato na victoire bino na mais c'est bien ça qu'on est nini là que ça fongo là mais tant moto ba 8 ans qu'on enlever pendant quelques heures na tongo na ba route encore na ya kokufa bino ANER vous avez quoi bino ba gens ANER vous allez voir vous t'aimez la victoire ko kanga ba na ba sac ko contrôler ba sachet ngosu beaucoup de blocs sur sachet na bi kada beaucoup tana ngosu de lomo na sachet ko tu le boko bimisi bo zamba ko lela o sambo pe na suka na botika mutu bamba de il faut foutre bino par rapport ya nini ANER victoire ko lobate mingi victoire de cette occasion salama ANER wasala banquette nena lolenge ba mitu ke lekana kana na ebite so ANER asala na nini lelo vice premier ministre ministre de transport asi bongo tika biso
aner ozali wapi ti kolongwa na enlèvement na butu ya mercredi kino komona na ye na ntongo ya kokufa en plus na route poids lourd le niveau pour aliment pe wana ezalaka isolé ti bamanevre wana to esalamaka wana bino aner bozalaka wapi mosala bino journaliste alobi botelemi bokangi ye ntango abima mosala bino kokanga bapoliticien kaka boye mais enquête moko ezali mosala na bino oyo mokonzi ya mboka atielaka bino motema baservice wana mosala bino eza nini to ya kokufisa moto en pleine forme malade te loko te akufa na assassinat pe na gouvernement na régime ya Félix Antoine Tshisekedi oyo azali mwana ya Sphinx Etienne Tshisekedi oyo alobaka le peuple d'abord état de droit liberté d'expression oyo nous pendant 32 ans j'espère 37 ou 32 ans lelo to ya koyoka ke ancien ministre ya kufi donc et ça vraiment passi makasi donc ça li passi bino oza besoin ya contacter biso numéro na biso affiché na ban écran na bino to na smartphone na bino bobenga botina ba message na bino bo éclairer pour opinion taka biso tozali awa na koza na lemba meloko esali mitango na ngaba na omika boya ndenge nini mais bino bato balandaka biso partout bozwami na toute étendue ya République démocratique du Congo bimba na Kinshasa na Bas-Congo na Équateur Grand Kasaï Nord Kivu Sud Kivu Maniema Grand Équateur Grand Bandundu Chopo Kwilu Kikwit partout bozwami bo exité te na ko pesa biso basango bipa ibi bozwami tant likambo ezali faut dénoncer mutu nyonso surtout wana droit ya koloba ya s'exprimer parce que vous avez na liberté d'expression ya koloba donc bombelo côté mingi na lobaka yango na chaque passage na ngai na ezui on a devant bino lobaka nil est au-dessus de la mutu moko te azali likolo ya mibeko ezala yo mutu ozolanda ngai ezala ngai nazali awa ezala ba ministre ezala banani mutu moko te azali kola mibeko autant omoni eloko ya mabe na droit toza na flagrance ezali tant mutu asala mabe na minute wana yo mutu oza nofosa nini wa intervenir droit pénal général et puis sexe na mutu nyonso tout ya ko interpeller ko casser eloko moko enge esalama na misu na parce que soki osali yango te droit kozongela yo susu non assistant d'une personne à danger voilà droit pénal général nde elobi yango parce que lelo Chebo Kende akufi atiki biso azali bon ex ministre ya transport le gouvernement Sama 1 oyo ezali bongo gouvernement ya régime ya Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali bongo mwana ya Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi wa Mulumba heureuse mémoire donc c'est un peu ça botina ba message na bino bo contacter biso pour na tozala bongo à la veille na page ya masolo yango parce que toza mutu moto yo kabonate na tous les 26 provinces to pe na balibana mboka non à travers bino bozalo lokola ba correspondant na biso botina biso ba information atena ba commentaire na minute tangaka to ko répondre na yo ba opi ba fingaka merci na bino continuer ko finga ba biso musala biso za toujours ko bunela mboka oui au finga ko bima libana mboka ba biso za toujours na mboka o toujours continuer toujours lit pour ko bimisa mboka na biso na kati ya boumbu to pe na kati ya passe jeunesse ezali jeunesse oyo nde eko biso ba jeune nde to kokumba mboka lobi eloba on pe mingi tozaka na 32 ans ya président Mobutu akenda tozaka bongo na 4 ans ya Laurent Désiré Kabila akenda 5 ans ya premier président Kasavubu akenda Joseph Kabila ye asali ya quelque soit tout tolobaka to bolobaka il a passé le to comme le régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo 5e président de la République il pas osani akoleka tant musu place wana kozala yo mutu zolanda ngai ozali na Bas-Congo ozali na Grand Équateur ozali na Kikwit ozali na Grand Kasaï ozali na Nord Kivu Sud Kivu yo ne mutu ozata musu prochain président de la République tant o bani ozala zala lisu likola lisu tant ba boko zala c'est que na minute ozana jeune donc c'est le temps comme ça nini comme se préparer lelo Chebo Kende asali na chiki biso lobi bito ebite tour ya nani nana rotika biso to ebite est-ce que to ebike lelo Chebo Kende arotika biso est-ce que
Tu vas dire le que chez vous qui n'a pas levé peu suite n'a pas dit quoi le lot fan idiongo azana demia ba meme il y a habité soit comme dans la prison il y a ndolo na habité ba lever quand même ba besi mais et lo koni ne sali que lelo monsieur Chéribin Okende ay ba bon kotika biso rapidement dans quelques heures attends maman et lo koni donc bino ba service de sécurité bo aider biso ko approfondir dossier wana enquête et salam ko yeba bateau d'abord ba enleva qui mercredi 12 juillet 2023 à soir le à cour constitutionnelle faut identifier bango nyonso chauffeur bateau bakangaki bazalaki combien jeep ni bayaki nango nini plaque place njela ni balekaki bamemaki destination nini neni bakomaki na poids lourd ndenge nini azwaki masasi toza ma police scientifique ezali malgré oyo basalaka police scientifique parce que biso c'est moi muke formation na police scientifique ndenge batangisa biso soki to appliquer yango koyeba kokufa na eza toyeba na mundu ke betaki masasi na lolenge akufelaki na lolenge nini o réagaki na police scientifique ezali ba méthode on tout ezali ezali boko sa biso te parce que boko si biso na biso ba lobeli ezu ekosani ekopanza selon banquête c'est tout loba vérité oyo ko infecter population bon nous c'est la vérité ezu parce que nambo kongo donc c'est un peu ça donc le lotiki biso tout à l'heure nous la message sur WhatsApp parce que namoni ba message déjà il y a ba ndeko bazo landa biso kuti bongo kokoma tout à l'heure sur WhatsApp toye ba bongo tikamunini oyo bongo esili kokoma donc bazo signaler un peu de combien na suka c'est là sur va passer quelques minutes ça va toye ba bongo kota ba message ko tuko yamba t'appelle moko voilà voilà malgré connexion pesant mon boulot donc c'est un peu ça les lots vraiment ancien ministre Chikibiso et ça li passi tu éviter le bito et cause la nani donc ni naza boé sous ces dans motema o kokufa kaka boé muto abilité et logo monté à cause la lever mercredi jeudi kokufa donc eza moi passi vraiment et ça li bongo passi na motema donc tu éviter tout ça la nini à pouvoir il y a Fachi Béton il fait surtout du sécurité dans les bons moments de Sphinx il y a limité et tiens du sécurité du Wamulumba donc ils ont ça vraiment pas si ma casse donc c'est un peu ça donc on a évité ce qui a oui un message je côté tellement ébélé tout ça oh là là voilà on a évité qu'on ne ça passe donc moi je m'appelle les autres parce que m'appelle les autres côté kili donc moi les autres message les autres côté donc moi je dois attendre message les alités tous attend message moko bon to kabwana bino ya honorable Solange Masumbuku ya zali bongo député élu ya Lukunga ay bongo koloba profondément affecté et indigné par le maître lâche de notre collègue honorable Chéribin Okende. Cet acte ignoble ne peut rester impuni. Nous condamnons et invitons la justice de traquer les auteurs de cet assassinat. Wana malobaya honorable Solange Masumbuku PCP ma condoléance mais condoléances à toute la famille honorable Solange Masumbuku Kaukis de élu de Lukunga. Wana honorable Solange Masumbuku yende asili bongo ko pesa moi
ba condoléances na ye honorable Solange Masumbuku mbote na yo parce que opesi ba sincère condoléances na yo message na yo ekomi na émission na biso donc biso ko zali nzambe ya conseiller ko batela yo donc c'est un peu ça ce qui réalisation ko yede biso sur moi deuxième message moi mibale kaka mibale tozo nani voilà. Oh là là, donc vraiment et ça bon passe. Voilà. Ngai na bino na moi logo là tout ce qui a parce que il faut que ça la donne lié au makambo yo salama faut que tala ba famille ya ancien ministre wana koyeba voilà tout ça appel il y a ndeko Jonathan Kazadi voilà oui allô honorable allô 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 ouais ozo kanga oui allô ozo kanga na lobo ozo kanga allô allô na ebite so ozo kanga na zoka yo ok nous sommes en direct donc tout ça déjà en direct par rapport à liwa ya ancien ministre ya transport asili bongo tika biso yo en tant que président parti politique en tant qu'analyste politique likanisi na ko nini par rapport à assassinat na yo wana ok mais on attend si réellement il a été assassiné. Voilà. Donc la situation a déploré. En qualité d'élu, une situation très déplorable. Donc, l'État congolais de revoir ses services de sécurité parce que l'État congolais va passer par la sécurité. Ok. Sikoyo lelo déjà pour information ba memi déjà corps na morgue ya cinquantenaire donc to éviter ceux qui switch ko la ndenge nini en plus les ala qui na pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi ba makambo na ba assassiner ko banozala te pe il paraît ya ko bakisa sous ga azali qui enlevé depuis mercredi soir pe na tonga za retrouvé mort yo en tant que yo analyste politique pe Congo mani ya solo okoyi ko bakisa nini par rapport à acte wana lekani ko enlever mutu de mercredi soir pe ko koma na tongo na ye ba kuti corps na ya ko kufa yo ko bakisa nini bon la mitoni so situation mais là il va proche ta ba déplora qui la signala plutôt moi lelo sango que aza okufa baretrouvé na bola ok c'est un coup monté vraiment eza assassinat donc eza situation mpaka déploré yo moto asala na commentaire ebele te soki aza mabe te malamu le moment eza citoyen congolais moko akufi puis parmi les législateurs ya mboka bato basala misala bazocontinue kosala eza situation très déplorable mpona ngai sécurité pour la moment et le panier à l'immobilier à Congo pas mailler le peu moyen pour en fait Maduro a boé na ba moment où ils allaient à la campagne électorale voilà c'est ridicule pour la biso ok message na yo ya suka ko kozala nini par rapport ya likambo esali pasi bongo na mutema vraiment message na kozala nini pa ya ba kongomani nyonso et pa ya ba kino nyonso to pe ba pa ya ba congolais nyonso bi pa ba zomi pe na ba balanda biso siko na libana ya mboka message na kozala nini bon en fait on est peu manakimi nae na famille biologique nae na famille politique nae na congolais nyonso pour la congolais
message dans le pour président, dans une situation du point de vue sécuritaire. Et puis, nous avons insisté que le gouvernement doit revoir les moyens de termes de sécurité. Ok. À niveau ok. Il faut que le gouvernement ait mis sur ma casse côté sécurité. Et puis, nous avons un expert dans la police. Ok. 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 Merci beaucoup. Merci pour la participation en direct. Il y a une émission où vous avez très spéciale. Il y a mort, il y a ancien ministre. Si bon côté Gabiso, Natongo, il y a jeudi déjà. Donc, quand on est déjà na nini. Merci Nayo. N'ayez été mbalasima. Tokozala no na plateau pour être tout est développer en haut makasi. Merci beaucoup. Ok. Wana bochi kolanda bongo. Voilà. Wana bochi bongo kolanda ndeko Jonathan Kazadi. Ye azali bongo président ya parti politique DNI. Donc donc dynamique de nouvelles initiatives. Azali bongo président na yango, ezali parti politique, azali pe moko ya ba avocat pe azali bongo moimbo kape moi congolais pe lokola yo zolanda ngai. Merci na bino. Na moni temps eza vraiment écoulé, fona chika espace c'est pas ya ndeko mususu oyo akoki pe ko pesa likanisi na ye. Pour le moment bozala na kimia tozokende ko récolter bino ba information pour na ko pesa bino sur deuxième partie. Tout le monde a lobby pour l'information sûre. Le but nous allons monter, nous avons besoin au moins de 2 personnes ou nous accompagner. Bon, pour te mettre solo en profondément, nous avons une équipe technique, un réalisateur, après nous sommes minutes à travers Bino. Yo et mon moni biso sika. Quand tu as un message na moi muke, place au monde mabe, to bon comité mabe na moni place boy. Vous avez un message à vos comment, au komelanga moko direct. Et allez 082 19 47 490 082 19 47 490 un numéro na ngamo propre pour na un message na yo pour masse ma mission te ba kota la kota un message na yo au commis place aux ali au commis quartier au commis pays au commis province tout ou indiquer nion se présenter après commis comme on apprend na souka au commis problème na yo. Donc c'est un peu ça, vous continuez à aimer, à partager, à s'abonner. Donc vous pouvez cliquer cloche, il y a notification dès que mes émissions au côté aux moment alerté que vainqueur Moluka, le roi Salomon de la presse à côté ici déjà à Memé Bisso Nini. Merci Nabino partout vos amis na République démocratique du Congo, na Grand Kasaï, Grand Équateur, bana tu yambandaka mbote Nabino, na bamoka kati bombo mana kati bakanza na kidudo partout au Bolandaka Bisso na kati na fin fond wana mbote Nabino. Na essence ou bien na bandeko nyonso tout ya est nord Kivu sud Kivu Goma Bukavu ba bazali na Kale bino nyonso merci na bino.